Esengo bandeko ya koyeba ke boza ebele bisika nyonso bozwami lokola momesano pona kolanda émission na bino émission na biso bosolo émission oyo epesaka biyano na mituna na bino ebele etali kotambolo ya biso ekolo monene etonda nkita bato ya mayele pe bwanya yango biso tosito milengelaki po tosolola lokola momesano ebongo totonga po totonga ekolo na biso to pesa bino longonya po bino bosanaka rendez-vous na bino ya mikolo mibale nyonso te to pesa pe to yamba pe na esengo bao bandimi mbela na biso po bapesa biyano na mituno ya bino yango na esengo to yamba ndeko Félicien Kindula ya biso mikolo nyonso ya azali leader ya troisième fois Félicien Kindula azali pe porte-parole ya force centriste indépendante de la République boye malamu ndeko. Merci pour na bobengi na yo. To yamba pe na esengo mbala ya yambo na kati ya bosolo ndeko Patrick Mbuyi. Ya azali politologue, azali pe analyste politique indépendant alobi lelo aposana na mesa aya ko yanola na mituna na bino ebele etali Congo. Ndeko boye madame. Merci beaucoup Ndeko Yves. Stana yo okoko to yambio na esengo yo komi o mbala mibale tozaka na kotanga mbala na kati ya bosolo. Yozali conseiller chargé ya communication na réseau ya jeunesse ya UDA originel. Ndeko boye madame. Matondo mingi pona bo bengisi ngai balami balena patona bino. Totondi. Tokatsa ongambo poto ya Mbappé na esengo. Ndeko Papi Mbungu. Yazali moko na ba cadre ya PPRD. Mwana yambo ya lisanga munene to bengi majorité présidentielle zinga tata mokonzi ekolo Joseph Kabila. Ndeko Mbungu to yambio na esengo na bosolo. Merci pour l'invitation. Na PCP mbote na ba banso wa kozwa temps kolanda biso na poko ya lelo. Voilà, boko mitu na soki lelo ba okabola makanisi na makambo nini. Likambo mingi ezali o etali processus électoral to nzela ya maponami. O to tokotaki na ekolo na biso. Ah boyebaki dépôt ya ba candidature pour na maponomi ya provinciale et c'est là qui kosila na ekolo na biso. Mais o nyoso ya entouré processus électoral. Mituna na bino na kotala ndenge to komilengeli pona okini maponomi. Boko zo biyano na kati ya émission na bino apokwa lelo. Mais to kobeta pe lisolo na o tozo zela na lisolo tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila komemela biso mokolo mwamine donc jeudi le 19 tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila kozala bongo liboso ya bantoma na biso kuna na parlement ba sénateur pe ba député pona ko s'adresser sur état de la nation ekolo Congo tozali na état nini baspe nini tata mokonzi ya ekolo ko aborder nini tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila akoloba na peuple congolais o atikana ko koloba te nini akoloba na peuple congolais au peuple congolais penza a causé là par rapport à ton contexte actuel et à école na biso biano na émission na bino to banda bongo na ndeko Patrick Mbuyi ndeko Patrick Mbuyi malobe ko ya epa na yo nako yamba ope na bosolo mbala moko o ebisa biso o yo ozozela en tant que politologue analyste politique indépendant na adresse ya tata mokonzi ya ekolo ya jeudi sur état ya nation. Merci beaucoup, Pour commencer, déjà, il faut tout se fixer par rapport au contexte actuel. Il y a Mboka Nabiso. Adresse, il y a chef de l'État, Otozo et la lobby. Et ils ont s'est posé dans un contexte qui est plus agité parce que Batumingi, au Bazaï, la politique, pe biso Batutozaï, Libanda, c'est-à-dire biso peuple, Batou Bazaï, Libanda, peuple, où ils souffrent fracas, où ils ont attendu beaucoup de choses parce que pendant le mandat qui est chef de l'État Sali, on se pose des questions. Est-ce que à cause de la candidat ou il ne sera pas candidat ou le bilan au Rosala par rapport à la gestion naé pendant tous ces temps au Sali dans le pouvoir. Mais aussi la question, la grande question que s'est posée récemment à Otobima par rapport à le 30 juin. On attendait aussi qu'à lancer Bisso quand même quelque chose par rapport à la question où ils ont s'est posé plus dans le bateau. Est-ce que le président de la République, Joseph Kabila, a la candidat à la succession toté? A briguer troisième mandat toté. Ou bien élection et un est-ce qu'on a la volonté d'organiser l'élection? Mais le 30 juin,
à notre surprise, il y a Batunio ça. Tozelaki et Lokoana, mais et a quitté. On attend encore, mais on reste un peu sceptique, mais aussi souple, parce que pour éviter parce que sur notre grande actualité récemment, il y a eu invité, mais on a que on ne veut pas de pression et tout ce qui va avec. Il y a les grandes décisions au lobby. Voilà, attends, il y a population, pays. Mingi côté selon analyse na yo. Ndeko stani okokozwa maloba. Yo exceptionnel UDA originel. Boza kozela nini na sortie to adresse atata mokonzo ekolo mokolo mwa mine. Oyebi matono mingi ndeko Yves d'abord pona maloba oyo pesi. Biso na kati ya UDA eloko ya liboso esengena toyeba que tout ça a déjà conclusion na biso moko en disant que concernant mandat oyo ndeko na biso waza siko na tête à l'état to pesaki ye esilaki tango esili moi prolongation lisusu tobakisi prolongation eleki tokomi au-delà même il y a sursis oyo par voie il y a accord il y a Saint-Sylvestre et puis c'est donc tokomi au-delà. Alors par rapport il y a makambo kolobanga na banzi toyoka makambo ya sikate tokoyoka kaka o déjà toyoka po eza locution moko sur état de la nation bino moko boyebi ba allocution eleka ezala nango ebele bilan oyo apesa biso po na ye ezala toujours positif pendant que situation sur terrain to bande ko vivre eloko musu c'est comme si eza chimère moko boye donc ba faisaki rêver population sur la réalisation mais sur le plan théorique na ba allocution nyonso toyoka que non bilan eza positif neti biso na cadre ya jeunesse na kati ya UDA tolobi nini le plus important na makambo nyonso oyo bakoki koloba to pe bakoki kosala eza koluka koorganiser ba élection le 23 décembre oyo eko-sanctionner réellement batu oyo baza présentement na pouvoir oyo bazo exercer yango na ndenge ya makasi na ndenge bango moko balingi parce que tangu bango balobi que azala na pouvoir azala na pouvoir po eza biloko to koyoka yoka mikolo nyonso oyo ndenge mo pe utaki pe ko lembola ngwa wa kolobela yango ke ezi na bato musuba olo ba ke non esengeli ya sala troisième mandat nini boye abakisa ezali malamu koloba bongo ke abakisa mandat mais esengeli totala pe ba jeune o baza na kati ya ville oyo batangi na ba université basilisi na UPEN na Unikin Ista Unilu ba université belé wana bamsu basilisi basé ba 17 ans sans emploi or ba prometa qui paie emploi na kati ya projet de société na bango emploi wana epesami te utaye na bokonzi kino lelo tango bakoloba ke non abakisa mandat c'est comme si bolobela bango azalaki président azali président akozala président donc c'est comme si boloba bozalaki ba chômeur boza ba chômeur bokozalaka ba chômeur yango biso tolobi boye le plus important na makambu nyonso wana oyo akoloba par rapport ya bilan na eza positif to négatif le plus important et ozala yake ba élection et salama le 23 décembre sans machine à voter peut permettre à ce que ba
mais makambo etali machine à voter etali tata mokonzi ya ekolo te makambo etali machine à voter ezali na ressort ya CENI yende organe technique chargé à organiser ma problème tata mokonzi ya ekolo akolobela makambo ya machine à voter to te ndenge ndeko Yves Kankonde eyi pamba te babengaka ye garant de la nation, c'est-à-dire que eza makambo mosusu biso na bino toyebi awa sur le plateau que ezalaka influé, soit influencé par bateau baza na pouvoir. Bino moko boyebi, lolenge tolobela kango mikolo e utai koleka. Que soki majorité présidentielle actuelle FCC elingi koloba likambu et oleka par voie ya Corneille Nangaa. Soki pe Corneille Nangaa pe alingi aloba likambu et koleka par voie ya majorité présidentielle tope o to bengi lelo yo FCC. Yango nde ya mutuya oyo nazana yango pona koloba concernant allocution na tokoyoka likambo asikate bokoyoka kaka ke bilan eza positif boyoka kaka ke non cadre macroéconomique ba croissance salami il y a autant de chiffres c'est tout ce que nous allons entendre toto ndeko Félicien Kindula malobe ezalaka ngambo na biso po yoko koyebisa biso bino ba centriste bino ba ya katikati nini bokozela na sortie ou à tata mokonzi ya ekolo mokolo mwamine. Moi je pense que tout en a l'organe spécial na sortie à président de la République. Président de la République azali na mokuma monene ya autant msomboka lokola Congo. Les nyonso problème ezali aza obligé ya ko rendre compte na population. Et bon, tout le monde a même à 5 car bomine ba terroriste président de la République à Koloba na bateau a voyé Sabango a resenga Kimezala bonabo et tout ça. Donc les attaques il faut toujours zela quelque chose de spécial il y a président de la République alors que toujours vivre na kati ya mboka ngo toujours mona oyo sala na oyo sala mate. Donc biso toujours zela eloko mo spécial te. Tokoyoka ngoka tanga koloba soki li yambalo azolobela biso na domaine nini tokoyoka ngo toko comprendre nini na lobby wana nde toko saba analyse nango mais avant tozana elo kozela te loko ya bato bazozela président de la République aloba soki akozala candidat ou pas mais finalement tantôt constitution tantôt président de la République c'est qu'on a naza likolo ya moninga eza constitution ou bien président de la République parce que constitution moto déterminer ceux qui président de la République a se représenté ou pas. Ils m'ont fait le bas sort naïe, ils réglé par la Constitution. Mais bateau de la sous la candidat ou pas. Alors Constitution on a tina nango penda izakani. Est-ce qu'on ne peut pas se passer de cette Constitution? Parce que la Constitution n'a biso africain en général, Congolais et en particulier, c'est comme s'ils en ont importance à Rosalate. Alors tout ça la Constitution taillé sur mesure ou bien que tout ça la constitution la biso la démocratie à la congolaise parce que c'est eux toujours l'ande mindele toujours kokangote tout le kana nous va voir mususu ya ko combiner ni ndokozo kuna pa ba mindele ni ndokozo ya biso moko ya bokoko ni ndokozo ya ibizali na biso plutôt ça quelque chose et comme ya biso avant parce que dans tout ce que nous cherchons peuple azoluka biloko wana te ezate que jour wana o campagne électorale bakeko kabila bango belamba bakabeli bango masanga bakabeli bango soki nini babongiseli bango to ba pont o ebuka na chaque année ba yoko zonga susu ba yoko sala susu e bakamino le raté ba ponga ya bato makolo yango wana bazoko inaugurer chaque point ya balabala wana ezoko bakisa susu développement ba vivaka ndenge wana te mboka batonga ngo bozotonga mboka bato pe bazoya bamoni balobe Kinshasa ezali ville moderne ezabona bona biloko bona bona mais biso ba député bazwa culture wana ya geno luka mbongo kuna bakabulale ndamo akbano ke no sala biso ba pont bazogeno inaugurer bato bazo voter bango niveau ya population baza nano prêt à comprendre te donc baza mingi te ba comprendre banan benemi na bango banan bazolinga te mboko na bango ebonga et que vie na bango ebonga et pour la plupart pe bazoyeba te que vie wana bango bazovivre eza vie normale te c'est pas comme ça que nous devions vivre na Congo yo surtout so totali yo nzamba pese biso lokola nkita lokola richesse
bato mingi bayebi yango te bato bazosoka ale mutu ya Thomson na mwa moso ya kwanga mpona ye ale esili alors que c'est pas ça vie nzambe apesaki na bacongolais baoyo bazovivre na bamboka ya poto ya bamindele to bamboka mosusu ya afrique ebonga lokola ndenge ezalaki na Libye na ntango ya Kadhafi donc bayebi nini oyo kovivre mais pas na biso bato bayebi nani mingi te alors bazokosepela na bango na biloko bakosepela te alors tout ça là effort nde na koéduquer peuple na koéveiller bango na koyebisa bango bazwa conscience pour que lobi bayeba nini bakoki réclamer et comment ils doivent réclamer badroit na bango mais biso lelo tozaka wana président de la République akoloba nini bon constitution ezoloba nini tina ya constitution ezali nini na président de la République na constitution nini fu ezali likolo ya moninga mais kasi bazobanga pe ba sorti pe ba recherche ya bandeko mosusu toza na bango bango mpona bango baotaki lancer débat ndeko Mirindi aotaki koloba na bato awa ke tata mokonzi ya ekolo selon ba recherche na ye akoki lisusu kozonga toyokango epa bandeko ya majorité basoutenir thèse wana ke tata mokonzi ya ekolo akoki lisusu kozonga yango sikoyo bato bakomi ozela bayeba est-ce que tata mokonzi ya ekolo akoloba que mokolo mpona ngai na suki awa tosala maponomi oyo mokitani na nga aya avana na ebonga to akoloba ke ngai naza kaka mpe na kozonga lisusu yango biloko ekomobangisa bato mpe ezosala ke bato batelemisa matoi mpona koyeba makambo eza koyeba ebandi okoma mpe na ntina te makambo wana ya kozela tata mokonzi akoloba nini azokololungwa atika place na mosusu alternance soki tozokontinue ka ndenge wana lobi tozalaki na Mobutu non il faut Mobutu alongwe Mose malheureusement a continué te banguna balingaki te a continuer babomi lelo tozali na président de la République otozana lelo nini peuple nini changer na vie ya peuple akolobaka lelo oyo aza kolala na bandako tofutelaka wana eza na bafenetre kola bandako bapigeon sikoyo akomi kolala na bandako ya bien batongi baloyer sociaux aza kovivre soki na quartier nini kuna esika batongi baloyer sociaux mobutu aza kolekisa biso temps nani oyo lelo akomi no alobi ye sikoyo akomi kolia vraiment soki akei na supermarché azobima na chariot kana mwa mbongo moke mais ntango mobutu azali capable ya kosala yango te nani lelo alobi non ye hôpital sikoyo ndenge namonaka na bamboka mosusu oke na hôpital bakotuna yo ata eloko moko te ata un franc kobimisa te bazowela yo kowela bamemi yo bisika bakomema yo baexamen banini tout ça e babandi kosoigne yo lere nyonso infirmier akota bima mpo baya kosurveille mouvement na yo lere ozomona ndenge wana olobi ngai nakozwa mbongo akofuta facture wapi na suka babimiso yo wana ozokende bazosenga yo mbongo te otuna nini oyo bakotinda facture nga mutu nazaka awa te bakotinda facture mokolo nini ngai ifo nazonga na mboka na ngai mais bazokipe yo te babimisi yo okei na ndako estce bato bakomi na niveau wana estce etango oyo tochange tobengani Mobutu tokomi na nani tokomi sikoyo na babus na batrain na soki TGV banini tokomi sikoyo bato na bare bavandaka so te 5 minutes bus eye 5 minutes de transport mosusu eye 5 minutes ndenge ezaka na mboka mosusu non bato to bano réclamer vie bano réclamer bonne gouvernance to bano réclamer bato te soki bato bazoko se remplacer oyo lelo aza président aza mabe bazo mosusu lobi ya ye abano kosala ka neto oyo azalaki liboso wana tozosala ta eloko moko te maintenant to bano kosenga bon yo président de la République olingo tikala oui olingo tikala olakaki biso nini na oyo olakaki osali combien pourcentage combien ezali pourcentage osali combien etikali combien alors tina nini yo ya ozoya kozonga so po sala nini oya koya bo yo lingo ya yo kosala nini to bana kotala bango na bilan na bango na misala na bango to longwana na makambo ya politique de haute toi que je m'y mette parce que comme net on dirait que bato bazui goût donc mutunon se fois à la wana mais pas pour mboka pour servir le peuple pendant au bon servir ya bato mais kaka po ya za la wana na moi groupe na ye balia ka ba melaka et ceux qui vont venir après na culture de zanango ata kutu
Kabila Longwe, soki mutu musu à côté lelo, je ne crois pas que la classe politique de Zanango, ils en ont musu super à changer ma cam. Baza mingite, peut-être 1% de retrouver, mais na 1% ngwana nan penza to yibite. Mais ba longwa na nzela wana ko kosaka peuple, na monoko peuple, na maintenant ba comme qu'on a peuple ba zoye ba yesuste. Et moi je pense que mon sala monene ezali ya ko conscientiser population, ya ko éveiller population, ba no ko yeba qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le bateau Bango Pona, qu'est-ce qu'ils doivent leur demander et comment ils doivent revendiquer les droits dans Bango, parce que tous ont des droits, mais tout le monde a des tout utilise des tout vendiquer et résigner parce que ceux qui étaient pas comme ça la biso boy, ceux qui étaient pas comme ça la biso boy. Dès que Papi Mbungu, tata mokonzi ya ekolo azoloba. Baimboka ba komituna. Que mokolo yamine na kolo batata mokonzi ya ekolo to na lisi kolo na ye. Bakoyeba soki tata mokonzi akoloba ye akozonga lisusu te akobongisa ka maponomi après maponomi mokitani na akoti ya koza susu candidat na mituna bato bakomituna bato bayeba nini to bazela nini. Merci de Moïse ezali adresse ya tata mokonzi ya mboka na ba chambre mibale ya parlement ba réuni na congrès ezali exercice moko ya normal, c'est-à-dire tata mokonzi ya mboka akosala oyo babenga na français état de la nation, ako expliquer peuple lokola ye azali na droit ya ko lobela peuple sur ndenge nini mboka ezali kotambola, ako expliquer peuple que voilà tozali awa na mboka na biso Congo, voilà tel problème eza boye, tel problème eza boye, voilà oyo tosali na oyo tosali te. Donc akoyana nous tembala liboso ko sala bilan ya gouvernance na ye na mais akoya ko s'adresser na ko sala état de la nation. Oyo bazali kotuna mituna était en adresse ya chef de l'état na congrès akolobela makambo o etali avenir politique na ye. Papa mokonzi mboka asekabaka asala makambo te pona ye moko. Oyo eleka malamu pona papa mokonzi mboka na biso Joseph Kabila asala makambo mboka makambo nyonso pona mboka ekende liboso. Donc pour l'avenir politique, il y a président Nabiso Joseph Kabila à kolobela ngote na état de la nation ou à kosala mukolo lobby, mais à kolobelande makambo o etali mboka makambo etali lokola neti processus électoral oyo ezali eloko ya malamu po yango nde kosala ete bakambi ya lelo yo to bakambi ya lobby baponama na maponami o ezali koya. Mais quant à l'avenir na ye moko président de la République a lobela yango te po asi aloba pe bato ebele baloba bayebi que sort ya papa mokonzi mboka na biso ezali réglé na constitution oyo ye azali ko défendre chaque jour pe azali ko tika te ko lobela na oyo nyoso alingi koyoka ye que ye a ko respecter constitution ya mboka. Sikoyo na kati ya adresse ya papa mokonzi mboka eloko ekoki kozala malamu oya kobenga ezali lokola moi parti ya message na ye na 30 juin oyo tukolekana alobi biso ba congolais esengeli to s'approprier na processus électoral. Appel wana ezali eloko ya malamu pona mboka na biso po soki biso to s'approprier te na processus électoral oyo eza na ezali ko salema mikolo oyo tokozwa maponami ya malamu te ko s'approprier na processus électoral et lobby to ya ko mema moi mayele na biso to mema moi ndenge na biso ko monela makambu to che ensemble pona processus oyo et salema na ndenge ya kimia na ndenge ya boboto pe na ndenge ya ko apporter pe na kati ya mboka. Oyo leki malamu pona mokonzi ya mboka na biso ndenge ezalaka na oboyoka deja ezali kotia kimia na kati ya mboka po soki kimia ezali tokoki kosangana awa tozali kobeta lisolo ya mboka na kubanga te po soki kimia ezali tokosala makambu ya mboka tokovanda tokoréfléchir tokoraisonner ndenge nini tokoki koaméliorer quotidien ya peuple na ya biso moko. Voilà un peu ce que j'allais dire.
par rapport à l'adresse du chef. Voilà, c'est-à-dire au Coco, Tozo Maloba, après Toro, Tolobeli Makambo. Italie sorti, adresse à Tata Mokonza Ekolo, qu'on a un gambo ya Parlement, to zongis qu'on a Malikam, Likambo Italie processus électoral. Clôture, il y a opération de dépôt avec la candidature et c'est les maquis. Les lots, ils ont supposé que la liste est affichée dans le centre, il y a réception et traitement, il y a bureau de réception et traitement de la candidature. Est-ce que UDA, au Bozali sociétaire, il y a ensemble, vous déposez qui la liste dans l'opération au point provincial? Effectivement, une mot Nakati ya makomi, il y a des journaux, puis Nakati ya information, et même déclaration, il y a le 1er juillet, il y a le président Moïse Katumbi, par rapport, il y a 201 listes nabiso autodéposaki pour le processus électoral. Bien que, bandeko nabiso, il y a majorité présidentielle, bakanisa qui teke tozalaki prêt pour affronter l'élection. Na owana déjà to lakisaki bokasité na biso dans bokasi na biso par rapport ya ba préparatif oyo biso tozali nango pour na élection. Et le kwana est démontré effectivement que tozalaki prêt pour na élection, to lingi élection, to ki na élection te pour na ko participer mais tozo ki na élection na pour na to gagner yango. Et puis j'aimerais rebondir un peu sur point Oyondeko Papi Mbungwa Outiko Loba Awa par rapport il y a Bobengisi, il y a Bandeko Nyonso, Congolais Nyonso, Oyo Badana Posa ya Kimia pour na Kotambula Elongo na processus électoral wana. Na Koloba nini que si réellement volonté wana ezali ya kolingake Congolais nyonso batambola na kimia mobulu ezala te ndenge biso tolingi esengeli ko tenir compte pe ya bosengi ya bandeko mususu entre autres kotika aske ba procès oyo bazo créer de temps en temps contre Congolais mususu oyo baza na exil politique batika procès ya mike ya pamba ya modèle wana ba tenir aussi compte comme il s'agit ya processus électoral ba tenir compte ya oyo peuple pe azosenga concernant machine à voter wana que mutu nyonso tende aoki kosalela yango. Et puis il est démontré par des informaticiens, des experts, que machine elle a toujours faillible. Puisque mutunde mutu asali yango, ezali pe na possibilité à ce que mutu a contourné yango d'une façon ou d'une autre. Ce qui na meki kozongela lisusu point oyo ya il y a un procès, il y a Mike Oyo Baza qui créé par-ci par-là contre le président Moïse Katumbi. Je dirais quoi? Sachant très bien ou connaissant très bien son poids politique, Yango Bozomona Bazo empêché Ye Azonga Namboka. Pour ceux qui Azongi Namboka à se présenter comme candidat, automatiquement il sera élu. Population nyonso oyo bazalia wana Kinshasa na kati ya province na fin fond kuna na kati ya ba province na dans le Congo profond nde mutu oyo bango bazo sepela pona ko voter vu volonté oyo azalaki nango pendant qu'azalaki gouverneur kuna na Katanga biso nyonso atomonaki ndenge nini a imposaki ba expatrio bande ko futa ba congolais salaire ya moke ndenge smiki ezaki so fixé so na 1 point quelque chose dollar so pe 3 dollars boye bien au mona ki ndenge a exigaki bango ba matisa salaire na ba congolais wana pona mutu akoka ko vivre na ba condition moko ya bien et non à vivre na kati ya misère parce que so to meki kota la situation lelo ya ba congolais na kati ya mboka
se rendre compte que nous ne vivons même pas dans la pauvreté, mais nous sommes dans la misère. Et le Kowana nde oezali bitumba oyo tozali ko bunda butuna moi pona tolonga yango. Et puis concernant affichage, il y a baliste ce qui y a onde mutezo garantir tenue à l'élection ou pas. Biso tokoloba nini tokoloba que une volonté non exprimée n'est pas une volonté. Pourquoi? Parce que volonté nyonso bayebaka ke ezali réellement volonté ezana kati ya ba acte tangu bo arriver ko réaliser vision soit objectif oyo bozolinga ko atteindre. Tozalaki biso nyonso wana kati ya mboka Congo ndenge tomonaki na 2015 CENI sengaki pe batu bakende pe ko poser ba candidature bapozaki pe ba candidature bafutaki pe ba mbongo. Mais lelo yo beaucoup remarqué que ba mbongo ya bato bafutaki ti lelo ezala rembourser te. Mais ndenge pe toyokaki kaka na nzela pe ya information ya bapanzi sango que bakozongisa mbongo ya bato bapoza ba candidature l'État kozongisa na tango wana. Mais aussi faudra aussi tenir compte de certains indépendants to éviter ce peu indépendant mususu pe bazana toujours vivant to pe basi bawe o pe totala so pe bazongisa pe mbongo na bango. Nde yango ya muke oyo nazaki nango par rapport ya affichage ya baliste wana. Donc c'est-à-dire que ils ont garantir des volonté qui est réellement basée volonté à organiser l'élection dans ndenge sengeli, c'est-à-dire sans machine à voter et puis kotika bandeko musu baza libanda mboka bazonga na ndeko koko tozongela yo pesa pe maloba na ndeko Patrick Mbuyi. Ndeko yo moni ndenge nini kolobama par rapport à processus électoral, parce que tu comme déjà une étape, il y a affichage, il y a ba liste, dans ba centre, tu ba bureau, il y a réception, puis traitement, il y a ba candidature. Merci beaucoup. Mais avant d'arriver là, par rapport à différentes réactions à débatteurs. Les alliés point de vue, les alliés droit nayo au réagir. Il y a peuple sur l'adresse du chef de l'État. Là qui est un peu perdu par rapport à différentes analyses pour notre yoka awa. D'abord, commençons par mon voisin ici. Ndeko Stani. Ndeko Stani. Ça y analyse naïe. Mais il faut partir d'ici que pour que émission est une émission Bossolo. Très bien. Émission Bossolo, il ne s'agit pas seulement de faire des analyses. Et il faut que nous faisons l'analyse et ça la peu vrai. Et ça la peu Bossolo. Partant de là, il a fait analyse naïe, mais il est parti dans différentes revendications à la jeunesse. Par exemple, dire que toucher le point sensible, mais sans pour autant que les véritables revendications, il y a des jeunes au bas. Peut-être qu'il a parlé, il y a des revendications, il y a des jeunes, il y a parti d'abord. UDA. Mais ici, il faut comprendre que dans notre pays, le Congo, jeunesse oyo, ils appellent à parti naé, jeunesse soit où ils ont le Congo, jeunesse soit ils ont la mort qui a peur. Jeunesse soit ils ont la moutumoroté, quelque chose dans les différentes parties qui existent sur place où ils ont porté des revendications à Bango. Pourquoi? Parce que ces revendications, les jeunes, ils ont connu. Ils ont connu pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé. D'abord, le problème est les jeunes. Il ne suffit pas seulement de toucher des points sensibles, au Moutoutou, à Tangité, Moutoutou, à ah, mais si classe, c'est bien bon. Ils sont sensibles. Mais est-ce que vraiment, il y a un déwana, ils ont les fondements, il y a une campagne que voilà, revendication à les jeunes. Il faut catégoriser les différentes revendications à les jeunes. Mais ici, partant aussi de l'autre côté pour dire que d'abord l'essence du centre. Je ne sais pas si notre débatteur ici, le centre. C'est-à-dire les centrismes ont porté. Mais éviter les centrismes récemment, il y a Germain Kambinga ou bien les centrismes moussous. Parce qu'il ne suffit pas seulement comme un concept où ils ont importé d'ailleurs au Congo au centre.
Mais en attendant les différentes analyses, vous allez me penser par exemple à repasser à terme. Il y a un type qui disait que intellectuels, ils font ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire, aux bunda pour réfléchir, mais aux autres tourner qu'en rond, aux autres le côté. Mais le peuple n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que Batubaya, aloba, mais Nasuka lobi est l'autre côté. Ou Mouto a fandi dans lobi. Ah, mais Mouto a lobi, à comprendre est l'autre côté. Nasuka. Il ne suffit pas seulement au Congo, il y a aujourd'hui, pour penser que, par exemple, pour sa classe politique, qu'elle soit la majorité et qu'elle soit l'opposition. Parce que, qu'au partir des bases, il y a des partis politiques. Ici au Congo, il y a que parti est athée. Parce que tout ce que nous voyons dans différents plateaux, dans les débats dans la cité, c'est fait sur base il y a Batou. Autant il y a combat Batou ici, il y a notre co-débatteur Moïse Katumbi, Aza pro Katumbi, il y a ceux qui sont pro Tshisekedi, pro tout ça. Donc, entre différentes tendances. Ils ont différentes pensées. Parce que ceux qui arrivent à penser, par exemple, le parti est belé la majorité dans le Congo, ils ont la tendance gauche. Différent. Elles ont la UDPS, ils ont parti de gauche. PPRD, ils ont parti de gauche. Mais est-ce qu'on peut comprendre que deux partis de gauche et Bunda? Sur base de quoi? On est donc, perdu. on n'a pas idéologie Moko. Mais pourquoi au Bunda alors? Vous allez comprendre. C'est-à-dire que dans Mboka Nabiso, on a amené les débats politique dans Ndenge Moko Boy. C'est pour ça aujourd'hui, même en partant dans la question du processus électoral, les gens qui s'amènent pour l'élection, c'est tout le monde et n'importe qui. Moutumoro a outika aboyaye au sein de la politique. C'est-à-dire que le modèle même du politique, au bazote que la biso dans le Congo, est un modèle moro oyo et ça la sonne. Quand le chef de l'État lui-même disait, dans la fois passée, que Yemora a 5 personnes, 15 personnes. Mais ils ont sonné pour n'importe autre, ils ont éminent professeur. Il a biso ouvrage chaque jour. Parce que moi j'ai étudié ici. Et voir que ces gens-là ne sont pas capables d'aider mon condiamboka au bazo kumisa chaque jour. Il y a 15 personnes. Mais dans le gouvernement, tu as combien? C'est autant que vice-ministre, conseiller, on s'est retrouvé tous à 5 000 dons. Mais 15 personnes basées. C'est une honte pour l'ambo cannabis. À partir du processus électoral, à voir ce que Oizoli Kanana terrain pour le que de tous les départs, tu vas après pour l'élection. Parce qu'il faut d'abord comprendre que l'élection est au salle en haut pour la nuit. Pour la nuit, tu as l'élection, pour la nuit, tu as l'élection. Mais vu que les gens n'ont pas pensé à Elokoam, penser que l'élection est pour la bouille. L'élection est quoi mener bouille. Deux hommes qui sont qui n'a pas bagarre autour qui n'a. Les gens de l'opposition, qui prêtaient, que tu vas déposer déjà la liste. C'est une pression à CENI pour que tu ça mikolo. On a vu, on a assisté ici que prolongation à la date est comme acquis. Parce que date, il y a clôture, il y a qui prévu. Mais arrivé à la date, il y a clôture, il y a réception, il y a candidature. Pour ça qu'il pourquoi? Parce que tu vas qui préparer. Les gens ne sont pas prêts. Malobazwa, oui, c'est bien nous. Na ndenge ni to analyse ni to sala. Dépôt et candidature pour la provinciale, clôture et opération, to comme une étape à affichage à la liste. Nini esengeli ko sala réellement pour na cause ma ponomi penza au batunyo so baza kozela, c'est-à-dire démocratique, paisible, donc apaisé donc. Et puis transparente dans l'école alors que tu as vu que il y a machine à voter. Ils ont continué comme ça la surface, bandeko ebele baiki bazolinga yangote et nyoso wana to kindi na mapona mengo lolengekani. Merci papa Yves. Eza question moko eza na mutu ya nango pour après dépôt ya ba candidature le loyo to komi kozela affichage à la liste na kati ya ba bureau de réception et de traitement des candidatures. De l'autre côté, toujours la confirmation de la candidature à niveau de la cour d'appel. Donc, il y a un processus électoral où ils allaient en marche. Na kanisi mikolelekaki tolobaki likamoko tolobi moi na soki abandi ko tambola soki alingi tambola abandaka nanu na konguluma.
ti azali kotelema petit à petit okomona ti mokolo mosusu atelemi na makolo na ye mibale epuis abandi kotambola. Processus électoral oyo l'air ebandaki bato ebele bazalaki kokanisa ke eza eloko moko oyo ekosuka quelque part epuis tokokende. Nalobaka ngai eza point de vue nanga vraiment bokoki koexcuse nga nabi eloko moko te ezalaka ya parfait. Donc processus électoral oyo ebandaki na ba makambo nango ya mike ya malamu na ya mabe, mais l'essentiel ezali sikoyo oyo biso esengeli toyeba peuple congolais ke tozali kokende na maponami. Au-delà ya fait que bato bakoki kozala na suspicion oyo eza tout à fait légitime oyo lokola ndeko akoki koloba oyo te machine à voter eza eloko oyo ye azali koboya, mais na ntango ye azali koboya machine à voter bato misusu bazokomona yango eza nango kaka instrument ya travail. Donc il faut andima mpe que na démocratie eza te mpo ye alobi que machine à voter eza likambo mabe ke biso nyonso tu toza na même point de vue na ye. Donc point de vue na ye eza ya ye moko, mais akoki kozala mpe mi ya minorité par rapport ya bato ebele oyo bazali koluka koutilize machine à voter. Donc oyo ye alobi ezali nango ezoengage ye, mais elakisi te ke soki balongoli to batiki machine à voter lelo oyo ekebe élection kozala mabe mpo machine à voter ezali. Machine à voter tolobaki yango eza instrument de travail. Soki ozali mutu oyo peuple aponi lelo oyo babeleli peuple alobi te ngai lelo na décider na voter mutu boye, donc ekopose nango problème ata mokolo moko te po baélection ekosalema. Mais eloko esengeli na biso bakongole tolanda ezali appropriation ya processus électoral. Donc nazoko beta c'était sur likambo wana pona nini po batu misusu bazokomona lokola neti élection ezo leka kuna ngai fona telema mpanzi na tala, alors que élection eza likambo ya batu nyonso ezali likambo ya batu nyonso ya peuple congolais oyo esengeli bakota na kati ya makambo ya élection bayeba eloko nini eza kosalema eloko nini eza kosalema te ndenge nini tokokoma na élection oyo biso tolingi ezala apaisé ezala crédible na nini. Donc yango wana appel ya chef de l'état oyo autaki kosala mikolo eleki alobi te peuple congolais bozala distraité boya awa bosangana s'approprier na processus électoral. Mwana soki ozali kotangisa ye azali koyeba te makambo oyo ozoko pesa lokola mayele ezali pasi pour répondre na ba question to na ba interrogation oyo akoki kokutana nango n'est pas ya molakisi. Mais soki mwana comprendre lelo congolais à comprendre que processus électoral ezali eloko ya biso ya ba congolais nanu, et puis biso nde photo défendre yango vis-à-vis ya batu nyonso to bakoki koya et kozala eloko ya esengo. Donc yango na bengi c'est un appel que je lance à ceux qui pensent que le processus électoral ezali likambo ya ndoto oyo kokokisama te lokola bandeko misusu na dépôt ba candidature c'est la dernière jour, alors que le calendrier électoral nango annonçant depuis plus d'une année. Donc annonçant que telle date il y aura tel événement tel eloko boyko salema, mais se retrouver na temps ya suka pona kolobate to meka ko sala ba prolongation to meka ko bakisa moi 2-3 jours oyo salemi ezali leçon oyo ezali ko pesa biso ba politique na ba bazali kolanda biso na etando muki et processus électoral est en marche. C'est ya biso ba congolais tozango lokola likambu na biso pour ceux qui tozango lokola likambu na biso tokosala ba élection oyo kozala accepté par tout le monde. Et ça je sais na lingi na chité un peu par rapport à dépôt à la candidature. Oui, pour na dépôt à la candidature biso na niveau ya PPRD, le grand parti du peuple pour la reconstruction, avec na tête nango tozana président Joseph Kabila na secrétaire permanent Chada. Voilà, ndeko kindula processus électoral tokomi esika tokomi maponomi ya kimia ya polele ndenge ya démocratie transparente crédible penza ndenge makambo ezokindi tokozwa yango to doute to mwa kokoso ezananu oyo eza kobangisa bato ekozala to ekozala te ekozala ya mobulu to ekozala ya kimi. Merci pour la motuno na yo. Ningaki na ibsa ndeko komona ni? Ndeko Papi Mbouy et Patrick Mbouy. Ndeko analyste politique et politologue.
Personnellement, na raté pour engager polémique na kati ya plateau na ba co-débatteur, ils a petit nanga. Mais je pense que avant de participer dans une émission, aux Landango d'abord, aux cahier des charges nango ils en nini. Baton bazo débattre nini, balobaka nini, motu position na ye, ezaka nini, comme ça tu voyez, le côté peine ambiance on a plus facilement. Na moni ça remarque na ba centriste, ça remarque na ndeko ya opposition ya idea. Mais nazo yebate ozo banda wa bizo soki sawa puis na moni te soko na ngodo moyen na continuer à ko loba ko discuter ezate. Et je laisse les téléspectateurs moko un message na journaliste à autant il a eu pour un problème il l'élection depuis longtemps que ils a vaste blague, il y a médiocrité, il y a congolais au bas de la politique, il y a rien, il y a bon ils a ngainde mingi nazo komona médiocrité ezoleka mingi na côté ya opposition na opposition siko doza suna batote oyo bakosa le poids contre un groupe organisé oyo eza na ngamo mosusu wana au contraire na opposition ekomi kaka bazokosala exhibition balakisake azali soka exhiber ba monier ndo ane azosa l'appel des pieds ba bengiye akekuna soka kekuna ki opposition ici mon frère Yula mona passe banda kala pona kobondela pouvoir oyo ba yebaka yete mais bato bazosa ba appel des pieds kuna na opposition na kofingaka mokonzi ya mboka kaka po ba mona ye bango ande bato bakomi ba vrai bato minene kuna na pouvoir na manjoire yango ande mboka ezotambola te bato bazokende na élection bino ozobenga ngo élection nazoyoka mon frère Papi Mbunga azoko se poumoner bato bazokanisa ke élection ezate papa ezate ngana mona ta isika moko élection ezalite wana nde ba mise en scène ngana zo yebisa yo élection moko eza kuna te est-ce que bo moni te élection ndenge ekendeki même bato balobaki ke bango baza prêt depuis très longtemps pour la élection 5 jours l'équipe bazo déposer ba dossier 5 jours les autres les gars boye nangazaki alobaki pas un seul jour de plus nazaki obligé papa ndeko Félicien et nana comme kunate mais bato baza so balobi baza déjà prêt c'est-à-dire que baza na nyonso baza ya kokuka mais nazo ipso que même caution wana so toke ko vérifier lelo ezate oh donc c'est pour vous dire que c'est de l'escroquerie ya kosakanate na kati ya politique ya Congo kende kotuna ndeko nanga mbongo misolo combien ekoti na ba candidature combien misolo toujours combien batanga pe misolo wana ekota na compte ya organisation ya ba élection po tozo luka mbongo tozo sala maponemi na mbongo ya biso moko batu mingi o bakoti ba dossier o bazotanga kuna misolo epesami te wana nga mutu nazo yebisa bino lelo ya mibale bino bosi bomona toza na une semaine tozo kota na ko déposer ba dossier ya députation nationale na présidentielle dans quelques jours na opposition candidat commune à monanité mais batouana na opposition balobe bango alternance c'est-à-dire alternance na mutuna bango il faut majorité au isa lelo et longwa lobby opposition azwa poste pas que poste wana ya présidence de la république pas que poste ba institution na ko kenege mutu na ndenge nae est-ce que ça possible ba gagner élection wana non mais ils sont là en train de faire des bruits c'est de la médiocrité et là comment eza kuna na côté à pouvoir balobi bango ba regarder pouvoir
Il faut le plus longtemps possible. Mais na ça constitution. Pouvoir écouter les parents bango bazo sa constitution et tsoka bato sa constitution, c'est-à-dire que le président de la République a accueilli mutu mususa zokota. Ti lelo mutu wana kokota ayebani te. Basaka wana bango na bango mongo ndenge bavandi wana na yulama na papi bayebi na bango te nani mutu akozala candidat na côté na bango. Oh. C'est ça que vous appelez les élections. Ngana zo sabino ke bango nyonso ndenge bazawana bayebi ke élection ekozala te. Mais comme la médiocrité ya mboka na biso ya politique ya mboka na biso balobaka kaka non ti na dernière minute balobi ata 1 million de non na dernière minute ba changer oui. Soki babandi na oui ti na dernière minute ba changer ba komi na oui. Donc c'est ça qui se passe dans d'autres pays. Donc ils ont des problèmes de ya bateau. Nous avons un problème d'hommes dans ces pays. Bayebi ki maponami wana est respecté à ta norme mon côté et zala oyo est dicté par accord de Saint-Sylvestre et tout ça na apaisement te oyo comme biso na katia élection mais toujours kende kaka et après non to vendre dans la mesa to trouver solution après tout c'est notre pays donc bien lama zomaloba oyo kindenge baninga balobi na makambo itali processus électoral tonzela maponome to sito koti penza tokoza maponami na ekolo Congo na mbula oyo et puis maponami yango ezala maponami otolukaki ezala transparente crédible pe démocratique oyo ekomema kimia oyo ya opanza bato lisusu lokola oyo ya 2011 oyo toyebi oyo ya triste mémoire na mboka na biso. Merci Ndeko. Atako koti train olandi biso na gare ici elandaki Les Cambotés, za musala to sala kamikolonyos. Bon, itotondi onengo ekutu. Merci. Ya yambona kanisi qu'il faut opinion publique et que processus électoral ici Banda. Et Banda pour organisme tout structuré pesa mela pouvoir ya kusali sango et c'est bengi qui déjà ba candidature. Ba déposer na ngambo ya opposition ba indépendant musuma bibengi saka société civile ba d'ici ba déposer pe na ngambo na biso ya majorité présidentielle aussi tout déposa et puis il faut na rassurer opinion que tout fouti bambongo nyonso ko banda le plus petit en âge jusqu'au plus vieux na kati na biso na regroupement na biso et foutami normalement ce qui Ndeko Kindula Félicien a Monique Bisso to Foutite a démontrer le contraire mais n'a prêt à commémorer photocopie ok na kusala na ye na kulakisa ye moko na moko na ba candidature Bisso talinyaki ya mibale c'est que congolais alingaka une chose son contraire na 2016 boyoka kana septembre batamboli babomi batuna que faut élection salima. Il faut alternance et seulement comme si c'est une obligation envers la majorité, il y a que ça l'alternance. Alors que Moutoua Bongolaka, pouvoir, ils allaient peuple. Malheureusement, Basalaki ou Basalaki, Bazoaki Misole Outek Libanda, Basakani Pena Milimu Abatou, comment ils sont cimetière, la famille peut abattre, visiter les sous Bangote, Moutoua Vande Panaye. Mais pour nous, ça, moi, ma clé sur la place publique, Bazak capable. Et puis ce qui mutwalinga yebana il faut que finga tata mukonsi ce qui a fingi kabila te mwa yebana ezate donc voilà politique akati ekolo na biso il a un projet de société bon c'est vrai que ba projet on peut la kate puisque en Afrique il faut opinion yeba c'est que l'élection d'abord est tribal mais ce qui n'a landine de comment magistrat ya parquet général ya limité alobakango est d'abord élection familiale et puis élection na bazali na moi ba misolo cause muta kotika ndeko na été muta voter d'abord ndeko na ye avant de voter élection à démocratie alors tout tika ko lobana batuke élection démocratique et transparente comme ça même en États-Unis tika ko salemate même na France c'est salemate même na Belgique kuna bazo potaka ba tribu o kuna o flamand o kuna o ceci cela bazo potana mais au moins tous a moins chance na moi temps autoliki na ba deux cycles woti koleka awa tous toyebi déjà au babengi ba candidat Assemblée nationale cause la réviser même à plus de 80%. Au komona ki kutira la munke ba Sénat au komona ki pe kuna ba ku changer
mais kuna pe misonde le baka po baliaka o baka bazaka corrompité kuna de suka makambo o kuna bazaka kanyaka alors na o etali assemblée provinciale na kanisi ke tozali bien préparé soki bande ko mususu bazali ko rêver que élection ko salimate zali droit na bango baki ko obligé bango te ba fungula miso lokola biso baza na mato lokola biso baza pe na moi ko bokebia ko yebake likambo songole ko salima mais au moins biso doza sûr que seni et ko salisa ba élection ba baza prêt ba ko kende ba baza prêté ba vandi pour na 2006 il déplace à monaki qui a kokokate mais to sala mapona avant daki mais en 2011 yewana ko gagner ba siège belé ko leka ba parti mususu bon na yo ki bande ko balobi a mbo ba parti mususu pe na ibaka ngo pété UDA Claudel Lubai originel siko to komi ko découvrir na ba plateau mais ceux qui to komi ko découvrir na ba plateau siko na ba élection ko kendengeni parce que même ba de komi balé donc il a découvrir ba go analyste politique ya zali mama ba parti politique alors donc non suka kaka kuna ba fukase ba banda kaka ba ba fumutono ba bana ko yamba biso kuna o de zabwe mais au moins une certitude ceux qui bango bazo porter dans l'opposition biso tozali ya gagner l'élection ko banda na seti likolo alternance wana alternance ko zaka na kati la biso mais bon ça prier pe na machine à voter machine à voter on appelle ngelo kwa ezali droit ya seni oya boy machine à voter avant il ndako esili Totonio. Voilà, bandeko, vous comprenez peut-être que tu commis penza na suka, te permettre à ce que maintenant on doit placer le baka moko pona mokolo malelo et bon to kabwa to kutana mikono za kwa. To bani na ndeko mbungu. Yo mtoza wana. Merci. Pas tolobeli makambu ya discours ya président de la République, bana mboka ezali mokonzi mboka nda koloba. J'ai dit to que n'a parlé du peuple to yamba discours wana et puis to komisango affaire na biso. Mokonzi mboka ya pesa ka orientation lokola manager a pesa ba orientation ya minene mais ya bisonde peuple to s'approprier na ba discours nyonso oyo ezali ndeko stani okoko ngata 1 minute non on a 30 secondes lokola batu nyonso voilà en tout cas na koloba boye loba ke ba esprit ya minene et débataka sur ba idée ezalaka conduite par Batu. On est d'accord pour na koyanola nandeko Patrick azali pembeni. Sikoyo par rapport il y a discours il y a chef de l'État oyo ezala na mikolo za koyawa ndenge alobaki eloko akosi ya sika ekobima na kati wana eite ye moko pende ko papier ota ekoloba ke akolobela kaka makambo boye akolobela eloko boye te oto sitoyoka tokoyoka ngo lisusu et puis pona kosukisa affichage ya ba liste ezali garantie te que ba élection effectivement balingi esalema na CENI bien que likamwa machine ndenge ndeko yola mauti kolobawa ezali droit ya CENI non esengi to yeba ke peuple mutu azana droit ya Totonio ndeko Patrick 30 secondes ko baninga to sukisi. Merci beaucoup ndeko Yves na oloba que batu o ba tala biso na bandako bayeba que classe politique na biso bien qu'on a soulevé moi kamoko boy mais règle générale ils a affirmé par exception moroboy ce qui tozo kanisa ke na Congo ba intellectuel ba zo sala tsusu musala na bango te ba komi corrompu ce qui tozo kanisa que na Congo eloko malamu ko bimate mais on sera étonné qu'un jour mboka oyo etombwama pena mutuwa ko bimela de nulle part. Parce que le grand esprit Ezali, bah grand esprit Ezali, bah pensée Ezali, on peut changer les choses dans le Congo. Très bien, dès qu'on fait le sec, il nous donne 30 secondes, le quoi, Baninga? Mawa eza nanga pona mboka na biso ezangi élite. Ce qui mboka ezangi élite, mboka wana ezana mosala monene kosala pona kokoma na développement. Tout ça la makasi pour que tout conscientiser na bana baza na classe lelo. Na bao baza déjà basisi na tout conscientiser bango tout éveiller conscience na bango tout ça mosala ya éveil patriotique yango ne mutu zanga biso parce que élite ateki mboka élite amiteki yemoko likolo ya mbongo et tokokolo ba makama ba élection te élection parce que ekobimsila biso eloko moko ya tinate
yula malobi ke élection ko salama mais ngana zo yebisa que ce qui est salami et aux élections te mais ngana zo mona te na condition ni élection ko salama totondio ndeko beno lama to sukisi kwa baninga 30 secondes bon 30 secondes nanga d'abord moi à partir du discours à Mokonzi attente mais au moins peuple à la assurance que le président va parler à Koloba pe makambasika kaka ya kalate puisque il y a des orientations données par rapport au processus électoral il est à côté d'un processus électoral et je crois qu'il y aura de nouvelles choses mais Koloba pour l'intérêt général et où est la jeunesse j'ai entendu quelque chose sur la jeunesse d'abord lorsque ba jeune bangumoko ba commis très corrompu ba lucha ba consort filimbi bazo qui ne cause l'argent facile pour nous détruire l'école na bango moi je n'ai jamais fait j'ai œuvré dans beaucoup d'associations jusqu'aujourd'hui, mais il n'y a pas de bon pour détruire mon pays. J'aime le Congo, j'aime l'Afrique. Et oui, Italie, dernier dossier processus électoral, na kanisike découvrir l'identité penser à malamu ya ba candidat wana et ba ko publier et belé ba ko zalate ba ko zanga. Après ba ko banda ko créer que non on nous a exclus. D'abord au bazangi ba titre, de deux au ba fouti mbongote. Et troisièmement, au bazar d'identité, autre que au biso to yebi na constitution na biso. Donc c'est le droit. Mais on peut vendre plus d'une année dans Mbokate, on peut vous aller exclure, le quoi ba Moïse Katumbi déjà exclu, le quoi ba Jean-Pierre Bemba déjà exclu. Donc peut-être Bemba Mokolo Chilombo ça va. Mais le reste là, donc déjà exclu. Totondio, bandeko bo comprendre que pour na solo ya Mokolo Mwale to sukisi, totondi bino ndingi boyaki. To sambela nkolo po ete apesa bwanya na bakambi basa la peuple pour se quitter basiliki pe mo